Yango Mervin bandeko na ngai oya salili biso eza théâtre de chez nous to eza nini ba la famille. Mervin aza première fille ya monde o aboko o alinga boko la bana ye moko sans tata ou bien aza eza pe na ba fille oyo ba boko la bana sans tata. Eliko nango nani atinda ki Mervin asala mambo asala parce que mobile azaki na Tunisie azaki na Canada etant oyo banda ovanda ye moko asala ndenge nini abanda kusa sortir ndenge nini et oyo ezaki oui eza choc mobile ya ye to boy na biso te bandeko to sala analyse et puis to yoka ba conseil ya bato parce que mama Congo apesi Mervin conseil na ba fille mosusu o batikali po to moni Mervin live oyo ya ko sala biso non tiake ko kunda mobile en plein live. En tout cas, trop c'est trop. Voilà, mbote na balandinyo sur la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na binonyo sur Obota l'Arabiso. Vraiment, papa Jean-Claude Basakumuna. Bambote na yangwana. Bandekobo likez, bo partagez. Affaire oya Mervin. Tolali tolamuki live et matikei. Mervin a tondisi bato. Na live na epi de 10 000 personnes. Balandi live na ako expliquer biso. Nenge ye mbongo na ye apasa kenda obala mobali ba fille vraiment bozanga ma wana ba na mienteme akenda obala mobali sans papa na bango ayeba sans famille ayeba kenda obala mobali na Tunisie eliko nango tant papa eko yeba ngo papa zalaki choqué parce que papa ba Mervin bala liboso yo kwake mwana moko ya mwasi ake ko bala mobali na mbongo na ye apasi. Et moi nango lelo mwana na ye abengisi na Canada tala lelo yo eliko nango tomoni Mervin kolela eke zongi ozolela devant ya bana na omiki c'est quoi ça nani atinda kiyo mambo musu botala na ba théâtre ba série bomona ateke mibali bazaka bambeto hôpital bomona ateke mibali banzima abatu te bomona ate. Et nyonso peto ko yoka ka Mervin jusqu'à maintenant non to yoki version à mobilité siko to koyeba ndeni Mervin akoyeba na biso vrai to azokosa en tout cas sans plus tarder non chila bino ba audio boyoka ye moko non Mervin après to koyoka conseil nini mama Congo apesi pour mama Congo aza mama moko apesa ba jeune fille ba conseil a bien aloba rappel tellement bien en tout cas bandeko to landa. Vraiment, ba propos ya ye moko Mervin de toya ko sukisa na mama Congo. Bo like ba commentaire na bino ke sala biso bien. Voilà, bisous. Fandi sanga ebisinga na maya miso. Abi Mervin. Et loko yo osala. Et salama na famille na biso te. Mutu moko asali loko yo salite. Jamais moi si akenda ko bala nga papa na yebite famille et yebite on informé nga même pas na li même pas mbongo ok ko bala o yebisinga te pourquoi na ko apprendre nga pas bateau mon papa a yebisinga Mervin, on peut s'y passer. On peut s'y passer. Mais nalingi pasi wana esi la sikoyo. Moi na mobali wana aya na mboko te. Abi, on peut s'y passer. Moi, mon bali wana na mboko te. Premier, allez au salon. Allez dans la chambre. Pas vouloir. Bon, dans la chambre. Na mboko yo. Na salaka domicile. Kobima tongo. Dekayo. Na makolo.
po yo kota na mboka oyo ya moto eza makila na na mboka oyo nasalaka domicile kobima tongo dekayu na makolo po yo kota na mboka oyo okoti na mboka oyo esimbi te moleki nzela leka me otiki basekele awa place na kangi yo ngana na pouvoir avino nde baloba maloba moto ya na pouvoir na oyo nyonso nasali mpo na yo na monde oyo na gagné te parce que eza Canada et Air France te me baesprit batala biso nzambe na likolo na bato na se batala biso mutoki na nga oyo oh my God mutoki na nga oyo ona simbi ya mulangi na yo kobota na uti na zemi musika na Tunisie na ye nango na Canada oza kitoko toleki mibali oyo baze na Tunisie te mais je le fais par amour et par compassion. Okomi na Canada esimbi te omoni gros dos okie na makila na nga na mutu na yo. Ce que je fais pour toi, même ta maman, même tes enfants, même tes frères, même baninga ozoloba lelo baoke kosala ngo mpo na yo te. Mais une pauvre fille comme Mervyn, je gagne pas des millions. Je sors comme tout le monde le matin, le soir, pendant que koluka mbongo, na sa malili, na sa neige, sans voiture, na bana, na zemi, poyoya. Alors, koko langa kufa. Ibeke, omoni o basali mwana na yo. Pasi o bakizia. Baba, daso zali. Pasi o bakizia. Lelo naza malheureuse. Pona mwa mobali oyo. Azotambola na makila nanga. Makila nanga eza na kati ya mobali oyo. Yeyo, nazoke kotikela bino ye bientôt. Yani lobanga la botaki mwana na yo te. Lobangai Mervyn nalinga bonheur noté. Na kotisi yo awa na mulangi oyo. Na otiko pamba te. Ba pima kaka nde pime swaka na mokili oyo. Vie nanga on apesi yo vie. Lelo za na assurance maladie. Lelo batou ba respecter yo. Pima onde swaka yani vino mobimba ozala kimia te. Vino mobimba ozala kimia te. Natiki on a 4 pima. Pas qu'il en a soyi. Azoluka au code naye, azoluka somba mutuka naye, azu permis naye, mais avec les choses que toi tu as fait, les filles de ton âge ne font pas ça.
nayebi po na Canada te mais biso na France bana ana babeta bakayu ba passer ba permis ana besoin somba mutuka na kitoko ana besoin nini boye ana besoin babeta ka ba calcul na bango do c'est dire place à copain kutu ezate kolobane kutu te banana kutu so boke na bango restaurant ongo bete jende tio j'ai oublié ma carte bleue à la maison elle va baza kutu so ki boyokani boke restaurant elle va te demander n'oublie pas de descendre avec ta carte hein. N'oublie pas de prendre ta carte sur toi banana ba timba Mervin makasi ozana audimat na TikTok c'est pas à toi de venir faire les choses comme ça voilà public ba ndako mais moi je pense que les gens qui te suivent ba kana bango pour na théâtre parce que oh yo sa biso le deux théâtre banana so bozana rendez-vous bongi bokendo lia quelque part bango ba rappeler ka batu en rappeler na mon copain na ye n'oublie pas ta carte bleue pas assure que bolé na restaurant te que au carte sili moi na poto à 28 ans Mervin il y a 28 ans azwa mobile na charge bando bunda nyoso tuti Mervin bando bunda donc c'est dire que yo yé Canada na kimukolo qui moi na poto vraiment je pense pas que au nous peut-être na ba 17 ans 18 ans na ebi na âge no yete mais au vivre penza Canada bien té parce que ce qu'on vivait penza Canada bien peut-être le lot elle bien ngoya poto té ngoya poto té mais je te dis courage à toi arrête les rosala raba cérémonie oh c'est pas bien pour une femme surtout de ton âge. Ce n'est pas bien. Non, nos mobile, vraiment, il y a sûreté au beau fond d'anaïe. Il faut soigner ton image. Les gens peuvent te regarder. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés. Tu peux avoir beaucoup de gens. Au sein, la carton plein. Côté, on a félicitations. Mais c'est l'homme idéal à la maison, à Zate. Carton plein à TikTok. Aux anonango. Mais l'homme qui va s'asseoir à côté de toi, qui va t'accompagner durant ta vie, nanoyété. Alors, faites attention des choses que vous faites sur le réseau. Fais vraiment attention, prends soin de tes enfants, prends soin de tes bébés qui sont dans ton ventre. La prochaine fois, réfléchis 1000 fois avant de donner confiance à un homme. Et quand tu trouveras un homme qui est bien pour toi, laisse-lui la place. Tu peux aider un homme, mais tu ne peux pas faire ce que l'homme doit faire. Il faut laisser l'homme faire aussi pour toi. Il faut laisser aussi l'homme te montrer qu'il t'aime. Et quand on aime une personne, c'est par des preuves d'amour. Et Elbin ne t'avait pas montré des preuves d'amour assez pour obéir au Canada. Mais comme tu étais aveuglé, comme tu avais trop parlé de lui, comme tu l'avais trop vanté, Yangwana Olingaki Eko Matina Souka. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas montrer vos faiblesses. Le problème c'est quoi? Au vanta qui est tellement trop nami soit batou. But na ezaki ka oprouver batou que mobala ye poto. Alors que c'est pas ça. Na vie na biso on n'a rien à prouver aux gens. Soko yokele peut-être mutema nao ngo kota garçon na Canada te. Ngo boye bandakala. Babilo kwa koluka ko prouver bato. Nga na mbai na ndako, nga mbai na nga ye, nga mbai na nga bebe. Eza bien te. On ne vit pas pour les gens, on ne vit pour nous. Brève année, au sali live, bato on dit, mais tant au kati live, oza yomoko na ndako, na zemi no na ba no mibale. Bato ana nyoso, bana bango lisusu te. D'un jour tokobosa na biso. Tobeta masola concert ya Angola, tobeta masola fali, tobeta masola politique, tobeta masola surtout, mais toi tu continues à souffrir dans ta maison. Et puis yeba kangoke, elle biaza makila noté. Tant to botarabana, to miko sarate, tant to kendo ko accoucher, makila o ebimaka. Eza ya yo. Makila o eza na kati ya mwana, eza ya yo na elbi bosangisi. Na minito yo mtoza na semence ya elbi na kati na yo. Donc ukol ba loko moko soyete. So zwe olobi loko po ezwaye, bana ne baza na maboko na yo. Quand on devient maman, maman ça dit beaucoup hein. La femme supporte hein. Quand on est maman on supporte. Au moins napenda mutu moko o salo mabe. Mais moi riposte zate po bana ne baza na yo. Poza na bana na ye. Muta kosote ko kosa makutu te. Yana base bele mibali basala bango ba papa bana bango basala ya minene. Mais soka talika bana azongisi motema. Yate ka koko vangete, yate ka koko bundate, yate ka koko lobate, mais soka talika ka bana. Talika ka bana azongisi motema bon maman. Voilà pourquoi on nous appelle des mamans.
Voilà pourquoi tu as ba papa te. Pourquoi tu as ba maman? Parce que tant au tali. Donc tant yozo que la cérémonie wana omitali yo, otali te koza na bana. Na bato bazako lando, bazo komana bango parce que les gens sont pour rien. Oyo ko ça la spectacle bato ba na bango ba commenter, ba boki na bango ba fleur ba nini, mutu super za na passe ako ko pupula mobali na été à profiter pas na yo a pupoli. Les gens sont comme ça. Bato suba mataka, okanisa ko aye ko soulager yo. Aende komi soulager ye. Pour yo mtoza na courage à ko exposer vie na yo. Ya zanye na courage wana te. Ya profiter ne kaka bia kende na e bongo. Zorande ya zo ko se aoloba na o kende na elbi bongo. Eza par rapport à mobile moko tu ko bete a bongo. Mais comme ya zana courage wana te, aleki na travers yo. Beaucoup de gens ba se soulagaka na ba problème na bango à travers batou. Zala très sage Mervin, ouais, déjà maman. Oh, comme ma maman ya bana 4, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mobile ozo ridiculiser les lots. Aza papa ya bana yoza na bango. Aza mobile noté. Maza papa ya bana wana. Pour le lot soka finga mi. Imagine ye baby. Bana ana mtu wakulata. Mbaba, papa na biso bwebwe. Te, akabwani na yo. Me bana na ata lelo asungi bango te. Mama ba papa bele basunga bana te ba liambongo na bango Mervin tika. Tika. To bokola bana biso moko metan ba papa ba benga bana ngo. Ozasu na ikamba oloba te. Olingo linga te. Ba mame bele mona penza ke azo sa mwana. Papa na koliata 1 euro na yo te. Mais sika mwana ke no pesa 1 euro pa papa na super mama yebite. Donc tika no Mervin. So lingo za la leze, bosa no elbi, boko la ba no normal. Mais c'est no saliwana. Théâtre de chez nous. Yo mom to bimisa bambongo. Yo mom to kendo sa libala. Yo mom to futi ba billet. Yo mom to futi nini. Il y a rien. Il y a rien. Et yeba ke nzambe ba koko ba jisa lokola nzambe. Tango kendo funda mutu boy. Faut en a raison à 100%. Faut en a raison à 100%. Pour yaka teke so ke funda mutu yone mtu wana raison, hein. Raison c'est ce koko peso raison. Bon ba koko. Bon nzambe. A peso pe raison. Mabe ya elbe kaka, hein. Wali ngo sungona bana te. Mais yeba ke na makamba bana. Abraham a bengana gat. Na Ismaël. Volonté nzambe. Tangu mwasa lo, tangu Sarah lobi. Bengana bango. Abraham a bengani. Pourquoi nzamba ebisa Abraham teke zongisa bango na kati ya ndako. Po yom toluke obota. Pourquoi nzamba lobe bonte. Tangu Sarah tindi Abraham bengana gar na mwana na ye. Pourquoi est-ce que nzambe wana bande ko solola na Abraham? Pourquoi nzambe wana ebisa ki Abraham teke Abraham omoni mwaso na mwana zongisa bango mbangu. Zongisa. Parce que ton est ce que na ko peso mwana oyokele ngate okende ko senteye oko ashimango nzamba loba kelo kote. C'est-à-dire que Abraham a fani penda ko progéniture na ezo kende kwatulu. Donc ata boke ko funda batata bana ngo bakipaka bana te. Abraham kuto azo sola na nzambe abengana mwana. Abengana mwana mama. Soko tika na bana yo moko assumer yo to ana bango 4 bantu baboko la bana 8 bas yo to ana poto ba peso mwa 1500 na leta pona bana oyo moko boti mais yana ba mama mususu na Congo na Minito bana 12 papa za la kate bana 15 papa za la kate bana 10 papa za la kate ye moko asoka tekite bana ba oliate donc mo bete ba osenga mukili merci que to boti na bamboka moko boye oyo mundelo apesa biso mwa quelque chose pona bana makasi kaka olamuka yo modèle ozolela nazana musala bana te oza yo moko te Mervin biso tuto bokola bana ngape na tongo na poussette na banda okima na fana na mesro na kenotika mwana nga na crèche na Montaigu donc nambangu papa nazo calculer que soki na déposer na yaka kutu kona longola ke manto te loko te ba yebinga na suka ka na porte na pesi bango na kimi na ke rattraper bus pona ke zwa très donc makambo ozo lela osali yango yo moko te toza biso nyonso donc yo kanisi ka tu es la seule femme ozake bandeko bana des cailloux parce que lingo za mama député des cailloux parce que lingo za mama député des cailloux oyo beti parce que zo bokola mobali de kayo wana do souffrance wana yomo ko muto luki yango neti ngana na makoki obokola mobali te Mervin
netika na bokola mobali na zwa ngo wapi na kebeta de kayu na santé na nga pona ke bokola mobali mais avec un mot pe basi to reconnaître ka ba malheur muso yela ka biso eza biso moko. Je n'encourage pas mais na bi ke er moko ba malheur muso yela ka biso mibala batute mobala kute na la vie za bongo basi ba china mibali pe baza moi si muso akute na mobala faible a chiniye mobali pe so akute na moi c'est faible a chini. Donc, tant que vous basi ba china kamibali, donc ya bino eza bien. Donc ya biso eza kaka bien. To china kamibali. Okute na mbali moko azolinga yo zo benge mushina. Mobali penza azolingo me yo tango za ba master no zo beta mushina wana, mushina na apesi nga 500. Yem ta fute ngandaku. Eza ka bongo. On est dans un monde cruel. Monde tozo vivre eza cruel. Oza ki diba ba dibise yo. Oza ki diba ba dibise yo. Tout ça bando qui fio ebele. Alors moko so ki malheur moko yeli yo ke yo moko luka ki malheur mais avec nga luki malheur wana ye moko mais avec mibal basé belé na Canada ake kolanda mobile moko otanga za na 18 ans o so ki 16 ans so 17 ans balingana ki ye moko azui fardo ke ne